Webi combien ma béni PPRD a fait na ba Congolais? PPRD chef naye abumi combien de Congolais? PPRD chef na bango wana aibi combien na katamboka? Chef na bango yaki na baboti Congo esombele sapato. Chef na bango yaki célibataire Congo ebalise mwasi. Chef na bango yaki makolo Congo esombele mituka. Chef na bango wana ayaki sa mwana na Congo Congo epesi ebana. Chef na bango ayaki pauvre lelo aza riche. Chef na bango ayaki sans compte bancaire lelo aza bamiara na banque. Baza leson ya kopesa Félix. Chef na bango atiki ba militaire étranger na kata armée pour ba trahir Congo, ba fragiliser Congo. Mais lelo mwa mboka asali nini? Bao bazo ba ke Kabila zo au pouvoir, baza ba inconscient. Baza batu oyo na zoto batume na ame ya banyama. Ezali kaka étranger ndako ba Kabila zo na pouvoir. Na maïmas to mwana kachamboka. To sana matanga na batu na biso bakunda bango na maluku na fosse commune na kingaka to mwana bango te. Un assaillant, un criminel chevronné, un criminel de grande échelle, ben qu'on a encore un sommet de l'État. Nous nous, y était. Moutou akoine Félix, Azandoki. Sorcier ya Congo, Ezao akoine Félix. Bato baza souci en boka, bakolinga Félix, bakoine yete. Merci. Ouais. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bienvenue sur Bozola na biso de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana Anto Yako Bakenzamba Boto Kwaye. Les soit finalement sa zo service et le na pasteur Feza Messia. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, un afilo, Mukwaya Motema, ya vivence de homo depuis Londres, na maman Gisèle, Lukel Motema papa, Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde Mosuku ici. Mosuku ici toujours na cadre pour informer bino. Tozali na maître Jean-Paul Oyazongi Libiso Susora. Ton numéro bêta Magamakitali Mboka. Mbote Manamboka. Mbote Mupansango de Konabiso Advin Beya. Liloba na bande ko nyonso bazola na yo de partout. Na sepeli lelo koya liboso na bino na ngolo ya Nzambe na bolingo mboka po tolobela bino makambo boyebaka te oyo eleka na mboka na biso et puis to harmoniser na bino de manière à ce tous ensemble en cas de po bengaka parce que lelo makambo maso ezali ya kovanda presque na 60% na kati ya mboka na biso. Ah bon? Ok, réaction na koza ndenge nini na lisolo ebetema kilobi entre mokonzi na mboka Faci Beto na ba jeune OK bazali wana na parlement na Assemblée nationale. Depuis que le monde a commencé, ezali première fois pour au moins le chef de l'État, président de la République, a vu à si jeune, je dis bien 2 fois ou plus, parole à l'Obalibosonaye, depuis 1960 à nos jours. Et ça va dans le temps. Ah bon? Vraiment, ça c'est des nouveautés. Sont aux accords de chef d'État, le Lengue Oyo, depuis 1960. Mon cannabis, il y a des Zalandais, des Zalandais. Oyezali Kamboko Kamwa, un chef d'État, Atikinda Kunaye, Atiki Makamunaye, n'a pas chargé à nous belé na Moutou. Aya Telmi soit jeunesse pour Ayo Kaye. Vraiment, et qu'un amitié me bat, ami amitié me nabiso. Tu remercies le chef de l'État. Oh, Tokoloba, et c'est un remerciement de tous les cœurs à l'égard chef de l'État. Mais tout le monde jeune m'a posé qui me posait un mot comme monsieur c'est un peu moins polémique yo mon ndenge papa. Chef de l'État a un magicien té. Hier à cause du programme né a pesi ba collaborateur. Aga ça ma kamosus. Ce qui ba ba ko sala, so ba sala té ya a un magicien té poye ba o ele kaki. Chef de l'État a zaki clair. Parce qu'on continue à pouvoir.
bato ya liboso oyo bakota na makanisi na ye ezali jeunesse. En tout cas ezalaki curieux na ye mpe esali motema mpasi parce que omonaki ye psychologiquement azalaki touché. Mais c'est comme si que bilan ya mokonzi ya mboka ezali négative maître Mukwaya parce que ba promesse ebele asalaki population ko na ebandeli ya mandat na ye on dirait c'est réalisé te maître yo lingaki promesse ne se réalisé te mwana mboka Félix Tshisekedi azobunda na est a continué l'armée a changé l'ongoli ba étranger na kati armée pour te a pacifier est qui mieux côté na est bila wana ezali na kabila te yo lingi asala nini Kinshasa mobimba oyo na Congo mobimba bazo sala banzela to comme la capacité mutu ke longo chikapa et sala ba aéro ma Kinshasa yo lingi asala nini qui mieux côté na est te na promesse asalaki mais azobunda qui mieux lingi côté na est ndeni bino bozwaki ba étranger bochaki na armée tango yiso FARDC ezaki kobongisa ba position baboyenga na munguna ba infiltré bazaki na kati armée bazaki ko communiquer ba étranger et ba étranger wana armée bazaki ko ya ko bebisa ba position sur FARDC kimi ekota ndenyi mbongo combien ke na est asala nyinyi azo sala ndemba ba chef ba salaka. Quand à biso moko toza na conscience aux militaires aux policiers bazo tinde oke ko bunda kende ko bunda ndenge pour soldat Ukraine azo bunda na kati Ukraine. Mais maître Mukwaya tant ozo beta likolo ya est jusqu'à présent ba rebelle ngo bazongeli lisusu bitumba bazuli lisusu minduki baboyi na bango fait des routes bosingaki mais et ça qui voie diplomatique tango voie diplomatique et simbité automatiquement tozo kende na va mosusu et ça dit ya ko se référer na ba normes na ba règles armées tango bozali agresser sur les sols sur les territoires nationaux nini armée salaka to kozongo so na ba règles wana pour to tchango en application de manière à ce que mboko na biso ezala ya kokata te ndenge bazobake balkanisation ezala te tobengana tokosala yango bibundele ezali ata toza na embargo tokonégocie na bapays mosusu oyo elingi biso neti Russie neti Corée du Nord neti Chine ekopesi biso baarme oyo ezali ya makasi mpo tokende kose défendre na est. Mais bozoloba toujours bakopesa bokozwa tobanda déjà kozwa tobanda déjà kozwa nous allons informer bavion oyo betaki récemment eutaki wapi bavion de chasse wana betaki bomaki na ba généraux rwandais ya mobutu ya kala oyo ke basinya contrat na bango etikala kuna depuis kala fallait que ba livrer na mboka ya mobutu non papa yo vanda no diplomatie eza eloko mosusu eza bondo vanda no mais le population kuna basalaki te peuple a raison. Mais peuple faille que consensus moko ezaki ya côté monsieur Bitumba ba négocier ba yebande nini bakoko se retirer na sol congolais mais ba on ba boy sikonde ba ke kobunda population a que pressé parce que makambo to ke na diplomatie to ke na guerre because qui tant diplomatie aux intérêt to ya kotika na guerre contre la guerre. Est-ce que voilà. Il y a des forces régionales et que jouer rôle ndenge moko na MONUSCO te pour observer kaka. Ce que je rôle il y a des mona MONUSCO to comment na présence na Congo te il faut ils ont répondre na bango baye ko frapper bazaki qui mot d'ordre baye bisa bango ke bazena pour parler au bazaki ko sala ce que simité ba frapper siko baza na kata préparatif ya frappe peut-être ça calme ba frapper baza prêt à frapper baye ko bunda. Est-ce que ba otrahi biso te komona ke mokonzi ya kala Kabila ba contrat au ba signa va même muser les pères que FDLR non tant qu'à côté qui a qui ba militaire ya ba Rwanda côté si bango na mbo pour na ke ba chasser Mobutu na pouvoir tala le makambo biso est-ce que ba encore ba signer ya force régionale et côté na mboka pour na ke ko ya ko aider biso na rébellion et côté biso mboka et comment makambo sous que ba tikali libela et comme boye bo infiltrer armée et ça sous bon monter mettre moi na mboka mopanzi sangu la foi dépasse tout
makambo mas to kosalaka il faut tozala kondima na hypothèse wana to se référer na kondima foi tamba yawa baye po babunda kimie kota est tozali na foi wana ke baye kobunda babunda yele biso kimi bakosanga na ba congolais ba mité congolais babunda ba obtenir ce qu'on appelle la paix tozala kondima bozali na foi et confiance wana oyo ke boza na yango vis-à-vis à l'égard ya force régionale bozozwa assurance on dirait que botie vraiment eliki epa na bango assurance eza ke force régionale yango moko ekobunda te ekuti mpe force mosusu oyo babengi ya FARDC baforce nyonso wana eza technique sur place ntango babanda kosala guerre contre les terroristes ya Rwanda FARDC comprendre que banyemba yako travailler alors fa wana ekouta na FARDC na bango parce ba ko travailler mulongo trahison ezalate ekozalate tokoki ko se décourager te toyebi ke baye ko bunda baye ko sangisa makasi na FDC FARDC babenga na terroriste na kati ya mboka voilà. Merci beaucoup maître mais bandeko mingi population mingi baza na confiance il y a force régionale te bazomona onire ke baye kosala eloko biso tozolinga te jusqu'à présent depuis bakotaki mboka mbongo ezobima toujours bazosala eloko peuple ezosatendre na bango te basala population oyo aza na confiance envers armée na ye te population oyo confiance ya FARDC population oyo aza na confiance envers chef de l'état na makambo azosala te aza population okufa Tshisekedi ndenge aza Félix Tshilombo Tshisekedi excellence président de la République chef de l'état ndenge azali wana akoki jamais kokotisa force régionale na RDC bake kobundisa ba terroriste basangisa makasi na FARDC pour mettre fin guerre à est soka yebi ke bakosala eloko moko te confiance oyo topesi na ndeko mwana mboka président de la République chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi ezali même confiance oyo tokopesa mpe na force régionale parce que azali na droit ya rere te soko moi chef de l'état sérieux lokola mwana mboka Tshilombo Tshisekedi accueilli à Kotisi na kati ya Congo force régionale. Cela veut dire que tozali na confiance na force wana. C'est ce que je peux vous dire. Population oyo azali na confiance na force wana te babengi population moribonde. Ezali population kokufa. Parce que nous avons un chef d'État sérieux comme Félix. Qu'on n'a jamais eu depuis l'indépendance à nos jours. Accueilli à Kosi force régionale à Kachamboka. Pour baké Kobunda, yo population, oh yo est bien de côté. Aujourd'hui qu'on a confiance. On a recouvert. On fait confiance parce qu'on a fait confiance à Félix. Tout ça fait confiance à la force régionale. Félix a quoi les biso, batou Moussa et les bisoté. Bakadeko ya Rwanda wana. Akwa ibiso atwana te. Félix a yeli biso batu oyo bako sangisa ba technique pour mettre fin rébellion à est ya ba terroriste. Voilà ce que je peux te dire. Rébellion ce qui est si comment c'est qu'après fin ya rébellion et comment que kobima na bango na mboka komi matata komi na ba conditions belé za so bango te. Ezali force régionale. Force régionale ezali koloba nini ezali te ke okeo négocier na Rwanda après so ba militaire ya kobunda non oyo ezali force moko na intérêt ya Afrique ezali force moko na légalité. Ne faut pas confondre confusion eza malamu te force anta ezo yawa eza na mission précise. Soki mission esili ndenge bayokani balibere yango ezonge pa nango. C'est différent na bakadego oyo musée ayaka na bango ti lelo ba créer biso problème. Et c'est une force régionale. Et c'est wana pona RDC yango moko te. Force wana ezali
pour les pays membres de l'organisation. Il ne faut pas avoir de confusion. Confusion et c'est malamoté. Confiance to sali na mwana mboko Tshisekedi Félix Tshisekedi Tshilombo. Et zali même confiance to kosala na makambo na ye manso oyo azali kosala na kata RDC. C'est ce que je peux vous dire, c'est cela. Donc baye kosangisa makasi na bango manso po babengana force négative, force ya ba terroriste na kata RDC pour ese kota kimia et régner. Moi na est à vivre nde moi na Kinshasa, moi na Kasai, moi na Bakongo, moi na Kisanga ya zo vivre. Bako restaurer autorité de l'État na est. Bisona yo toke est, to vandi wana to le to mena kimia, to son la Kinshasa. C'est pour bientôt. Vraiment, merci beaucoup. Et Malobasko, il y a Paul Kagame. Azo joué hypocrisie ou comment? Est-ce que ça sincère envers envers la population congolaise? Toi, Azo joué hypocrisie parce qu'Azo ça l'appelle ma déclaration, mais ceci a bien été. Pour votre information, Nazali Koyebisayo, Nakati Afrique, s'il y a un chef d'État, président de la République moins sérieux, Paul Kagame est premier. Nous avons chef d'État nyonso ya Afrique. Basali Lolenge Kagame azali kosala. Kagame azoboma bande kone ba africain pour rien. Mundela azali kokosaye parce que tozo vivre na loi de la nature ya rétroactif. Oh manso ezoleka na Congo lelo. Et ça la lobby. Lobby kuna attendez et koleka pe nakati ya Rwanda. Wana il faut que bango. Et koleka pe nakati ya Rwanda. Kagame ayeba que Afrique ezali besoin na paix sociale. Kimia. Biso africain to respecte ba valeur naturelle na biso. Kagame il faut ayeba que mundu ki oyo azoboma na ngo ba congolais plus tard et ko balokela ye. Mundela za couteau à double tranchant. Ah bon? Na biso bon. Azali les protéger ba mindele en Afrique. Azo protéger ba mindele te. Azali pion. Azali utilisé. Kagame azali manipulé. Pour votre information, azali manipulé. Plus tard, bakusundole. Ah bon? Odasi bazo utiliser, neko utiliser. Bazo utiliser Paul Kagame. Bazo utiliser Paul Kagame. Bazo kosaye. Azo boma bande konya ba africain. Congolais az africain. Kagame az africain. Tozali biso na biso. Azo déconner africain pour rien. Soka lingi va partager richesse. Atika guerre, Ana Kinshasa va mettre tout sur la table et qu'on passe bien. Il est temps que l'Afrique vive na kimia. Afrique a besoin de kimia. Afrique a besoin de paix sociale. Kagame faye bake. Moutozo boma du jour les jours. Azali africain n'est-il? C'est ça qu'il peut vous dire. Il n'est pas sérieux. Il est moins sérieux. Il est moins sérieux. Merci beaucoup, Maître Jean-Paul. Toujours Koubana émission na biso. Makanisi loko opesa par rapport à la guerre ya Est. Il faut tout ça ni pona ke kimia kota na Est, guerre en Ouest là. Pour kimia et kota na Est. Premièrement, il y a un problème. To komi na suka na voie ya diplomatie. Parce que na début, il y a mandant, il y a Mwana Mboka, Félix Tshilombo Tshisekedi. Alanda ki Kagame na sima, ami ki saki pour te baser autour du même table. Ba négocier, ba groupe négatif armé et l'ongwa na territoire national,
s'il s'agit, il y a une richesse peu moussus en beaucoup à côté où on va partager, mais elle est de manière pacifique. Kagame aboyaki na motema moko de manière maligne. Pour le moment, pour guerre à SSI là, il a fallu une guerre. Cette guerre doit terminer par la guerre. Il n'y a pas une autre solution à part la guerre, par les forces loyalistes de la RDC et se défendre. Et bon, il y a intérêt, l'élément terroriste, surtout au bassin Est. Unique voie, la guerre contre la guerre. Donc, on assure que Fatou Béton, concernant tout ce qui s'est passé dans l'Est, il y a une procédure, il y a une nzela nini. Il y a retour à l'Américain, il y a retour à l'OTAN, l'Union européenne, il y a dialogue, il y a une nzela nini, papa, parce que Babo est aidé sur la barre. Fatou Béton, chef de l'État, président de la République, le plus sérieux d'Afrique et du monde. Na sengi na ye eloko liboso alongola kobanga. Eloko liboso na sengi na mwana mboka oto lingi makasi oto pesi confiance manso na motema moko alongola kobanga. Eloko ya mibale mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba bien tout le monde qui naît a en lui les gemmes de mort. Lui eza pona mutu nyonso. Yami Sak apesa mukongo mbarko wana injuste o ba pesi na communauté internationale mboka ya guerre mboka na bitumba bozo chao na mbarko ba complice mwana mboka Félix Tshisekedi a négocié na Russie a négocié na Corée du Nord a négocié na Chine Azoba armes au nom de large collaboration de la lutte contre les terroristes. Ba armes wana et répondre na ba besoin république na Est à pacifier Est. S'il s'agit que tout Kabona communauté internationale asala yango azoba armes wana à na Est à mettre fin ba force négative na ba terroristes. C'est ça. Et pas autant. L'Amérique n'a partenaire privilégié dans Satan. Amérique a fait solution à mon côté. France a fait solution à mon côté. Belgique a fait solution à mon côté. Grande-Bretagne a fait solution à mon côté. Parce que la France, basu arme, un pistolet, et pas moins il y a 20 ans. A bon, 5-6 médias sur la France. Terroristes, on a tué, on a fait. Mais dans l'Est, Batmazo Koufa par jour, pas moins de 100. Médias internationaux, bouche fermée. Donc, pour la France, pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, terrorisme et alliés interdit na kata bamboka na bango. Mais permis en Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a que des animaux, il n'y a pas de personnes humaines. C'est ça ce que je peux dire. On a repéré le monde en Boka Félix Tshisekedi Yangoana. En tout cas, on a énuméré ma cambo na ébicier. Merci. Voilà. Merci mon Mboka. Jean-Paul Moukoya. Est-ce que tu as une cambo sociale par rapport à bilan, il y a Fatou Béton, de l'autre, on a besoin bientôt là, fin il y a mandat naïe, tous qui n'a pas voté. Bilan. Bamisous bazo beza négatif, bandeko ya opposition PPRD parti ebele bazo ba ke bilan ya mona mboka ezali négatif que population ko pese chance ya revoter le soutien en 2023. Mais nazo regretter makasi. Tant yozo ba ke bilan ezali négatif. Bilan ezali négatif sur quel point? Parce que les points sécuritaires. Est-ce qu'il y a encore fausse commune? Boyoka fausse commune à Malukubane, yon surtout ba fausse commune. Yo bien encore fausse commune. Fausse commune les alouapi. S'il veut sécuritaire. L'autre a dit la fausse communauté. Ça fait maintenant 4 ans, donc 5e année. Donc encore ma fausse communauté. Cela veut dire que le bilan est positif.
toka makambo enlèvement te arrestation arbitraire toki yango te. Cela veut dire bilan est positif. Mais tout ça n'a budget à combien de milliards? Kabila a sali 18 ans. A-t-il combien de milliards? Il y a sali 4 ans. Tout ça combien de milliards dans le budget national? Yo bilan ni yo solinga. Mais yo solinga bilan ni. Tout ça dit na budget national. Comment on peut avoir plus de 10 milliards en 4 ans? Bilan 18 ans, 1 milliard quelque chose. Mais bilan yozolinga, bilan est largement positif. Yozolinga nini, tout ça la gratuité et enseignement. Et ça qui slogan, c'est comme réalité. Bana biso ya école primaire bazo tant gratuitement tinga ya naza bana. Combien belé bazo tant gratuitement na kati ya école primaire. Yozolinga nini. Ozolinga bilan nini encore. Au Longwa Kinshasa ok Chikapa pas même 2 jours. Makadam tina na Chikapa. Au Longwa Chikapa ok Kananga memema. Au Longwa wana Bujima memema ti na Lumbashi. Yozo linga encore nini. Ba hôpitaux ba salango kolobaku tuté. Vous voulez quoi? Salaire ya mutunyo surtout soki to komi ba jour et sengengi a touché bon on a zo touché. Bila bilo bozo linga et qui t'en a l'eau là yana to comme un paradis a sali makambo to moins dans 18 ans il y a monstre de Babylone et zali makambo oyo to moins dans 4 ans. Vous voulez quel bilan? Non, la sorcellerie n'est pas bonne. Totika kindoki bilan est largement positif. Balobi que me concerne que Congo est comme Allemagne d'Afrique. Mais il y a comme Allemagne d'Afrique na ba étage. Ben na ba étage peut-être il y a que bazo respecter les droits de l'homme. Baboma batu pam baté aux uba na batu abatu au kangeli bango bakufi OK ko ça force commune. Mais colon est partout aux monétaires. Mais c'est un phénomène. Oh, que voulez-vous? Terrorisme est partout. Na France na couteau États-Unis moi na muke il y a 10 ans zo Amazon benye ne ba élève. Ah. Non, non, biso jingi ko bomate opération du Kofi non. Toujours respecter les droits de l'homme. Parce qu'il est là. Moi na mboka Félix Azali na droit kolobake. Allez, yo policier okuti kuluna sali kuluna tirer à kufa. Droit de me kobima oh, ne respecte pas les principes des droits de l'homme. La série a vu les actes population papa na qui m'a affaire ya kulunu les actes kanya mazai quand même ma nécessaire moko hein tika tika kindoki. Moi na mboka kindoki ya madame te. Kindoki za malamu te. Kune banya nai. Na banya kuluna. Fais-le kunu bandi pas. Mais elimo qui na série kuluna ya makasi. Ya kosio. Kuna zati na PPRD batozo bunda PPRD bazo tumba batumoto. PPRD na élection et uti ko leka ya suka oyo. Bakotaki na permanence de pes batumbaki batumoto. Kuna ezaki bisonde tozo linga te to boma. Tozo respecter droit de l'homme. Tozo pena na makoki. Tozo na autorité na armée ya koyebisa armée ke okuti kuluna azo sala ki kuluna na kati nzela boma ye ba boma. Kaka bino boko baluka droit de l'homme biso tozo kankuluna to tient en prison to kariba kuluna to tima ona kanya makasese après bazongisi bango lisusu bazokima bazon combien l'accent de kuluna basi bakota basi babima yo oyo yebi les ont dit la sorcellerie n'est pas bonne to tikindo ba congolais azandoki et social toujours rien ni wana social to vivre très bien. Ta santé na yo. Nanya ngo kosi yo. Population bazo lela bilo. Nanya kosi yo. Rien ne marche. Ba kunu bazo samisa maboko na service national. Tout ça dit qu'on vivre très bien. Nazo nde nazabo na mérite miliki na tongo. Vie sociale ezali équilibrée. La funa 12 heures. Oh là 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 là, Congo la libre, Congo la bien. Azo vogue na makamune, bazo fouté na temps réel. La temps conventionnel, vous voulez quoi? Fatia bandoya ko peso miliki na kate na lopa onyo surtout apese miliki apese. Non, tozali malamu. Ce qui encore moi na mboka beti 5 ans ya 2023 ti 2028. Na koya na biso que tozana aliment d'Afrique te. Tozana na Congo. Deuxième mandat.
Et ceux qui salami bo. Bako voter biso massivement. Toko sala tout premier président ouais ko bimana 90%. Et nous ko sala ke bo gagner sous confiance la population que va voter Gibino la fois passée Kobanga na ote population elingi biso makasi. Oyo babana ko zela na pouvoir il y a IDPS exact que oyo bazui baza dessus bazela ki pouvoir IDPS changement donc après Kabila na lobby force commune exact justice pour tous budget national continue toujours gratuité d'enseignement primaire infrastructure et la sécurité. Vous voulez quoi mon cher frère? Qu'est-ce que vous voulez? Notre bilan est largement positif. Est-ce que vous avez encore entendu le problème de la fosse commune ou des fausses communes? C'est ça la sérénité. On a social bozo le réseau qui il y a comment ta zando depuis bobuka tilelo ezo tonga bako sayote Congolais zo vivre kitoko makasi ata ba Congolais zo ba de kanase ba yibi makambo na solo. Tande balati ba pantalon, tande zo teza mafuta. Bazali ko vivre très bien. Tande ngalati ba meshi ti na Mkongo. Donc meshi wa basumba na mbongo soka zali na moto ya sumbi yangote. Congolais za na kata kimia social les alliés à 70% positif. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? On est bien. On est bien. Devant la caméra. Oh là 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 là. Congolais n'y sont pas si autorisés dans l'époque Kabila. Le lot côté banda kuna banda, tu dois trouver que Congolais ont sorti petit à petit. Guerre ya est zoli ambon ebele. Ce qui guerre wana sila kimbon ekena. Webita mboka eza guerre. Guerre eza pauvreté non? Oui bien noté. Bazo sabiso guerre na armée étrangère. Bon manso oyo tokozwa na ba caisse de l'état. Ezo ke na guerre. Mais au moins que quand même équilibre social moko ezali. Il faut se féliciter. Il faut féliciter mon jeune frère journaliste. Il faut féliciter Félix Tshisekedi. Ah c'est très simple, un président bon. Un président qui a des soucis de son peuple. Un président qui lutte pour le développement du pays. Un président qui lutte pour pacifier la RDC. Un président qui lutte pour mettre en terme balkanisation. Oyo Bazeli, Bakozo Yangote. Zambazali na RDC, passe à Pesiso, Moutoua Bolingo Mingi. Moi, je suis Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on a dit que les PPR de binoté, les salariés, na pouvoir bolukaki. PPRD accueilli, Tango accueilli, Atiki budget à combien? Tout ça, les réalistes, tout ça, fanité. PPRD, pouvoir, basali, remise et reprise. Na moi na Mboka, moi na Grand Gourou, moi na Marga Gourou, Félix Tshisekedi, basali, remise et reprise. Batikaki, budget. Il y a combien? Budget à combien? Batikaki infrastructure ni na Katamboka. Batikaki combien de divisions? Combien de familles ont endeuillé ti le bango batuna bangote? Bakunda bango na Bakumaluku, bakunda bango na Kingakati, bakunda bango par-ci par-là. Est-ce que Pepe Dakoki Koloba? Batikata Martin Foloba non? Pepe Dete? PPRD Sokitozaki, na chef de l'État Motema Mabe Neti ya bango. Le Kabila ko revivre, te PPRD ko existait. Ou bien combien Mabe ni PPRD a fait na ba Congolais? PPRD chef naye, abumi combien de Congolais? PPRD chef na bango wana. Aibi combien na Katamboka? Chef na bango yaki na babot. Congo est sombele sapato. Chef na bango yaki célibataire. Congo est balissé mwasi. Chef na bango yaki makolo. Congo est sombele mituka. Chef na bango wana ayaki sa mwana na Congo. Congo est pesi bana. Chef na bango yaki pauvre. Le loi est riche. Chef na bango yaki sans compte bancaire. Le loi est bamia na banque. Bazan de Sonia Kopesa, Bakopesa Félix.
chef na bango atiki ba militaire étranger na kati armée pour ba trahir Congo, ba fragiliser Congo. Mais le long en boka asali nini? DGI, il y a chef na bango, et ça coûte combien? Chef na bango aye na kata ba maïsa tcheba étranger. Le mois en boka a organisé concours, il y a 37 000 personnes avec les résultats méritoires dans la paix. De 5 000 magistrats. Oyo, moi en boka Félix Albike bako représenter état de droit. Il faut justice pour tous. Au chef de bango a quitté. Pepe Daza n'a pas leçon couper ses bissotés. Il faut se taire. Parce que le bika kundola, bado 16 milliards, bakima, bakima mboka. Parce que pour la bao bazolo baki Kabila il faut en se pouvoir peuple population misu bazolo babon yo moi makansande. Bao bazolo baki Kabila son pouvoir, baza ba inconscient. Baza batu oyo na zoto batume na am ya banyama. Ezali kaka étranger ndako baki Kabila son na pouvoir. Na maïmas to mwana kachamboka. To sana matanga na batu na biso bakunda bango na maluku na fosse commune na kingaka to mwana bango te. Un assaillant, un criminel chevronné, un criminel de grande échelle, ben causons ça qu'on a sommet de l'État. Nous nous y était. Merci beaucoup maître. Tozo comme on a suivi ya émission na biso, to betana lisolo ya ndeko na biso yo pasteur, jeune pasteur oyo azali moko ya bakino akenaki kuna na côté ya Kisaki Katanga bawewa babomi ye. Réaction na ekozani tango moni bilili wana okolo banini maître. Ndeko journaliste, biso toza régime moko ezolo baké, il n'y a pas l'équipe parfait. Kobo mezali infraction babengi maître. Yango moini, je sais ça Moussa Nango, passer à Koufi, na moi gouverneur ya Okatanga bravo, à Tangi Bassayan a présenté bon le public. C'est ça. Et net a présenté bango, bakoza la condamné à la mort ou comment mais quand yo mto oyebi loi en malamu ba condamné bango ndenge infraction nini ba salité et kozala juste quelques années tout bakoza la condamné à mort. Bako analyser ba fait. Bakota la banane ba exécuté, banane baza ba co-auteur, banane baza ba complice, ba complice, bakozwa. Donc, ba auteurs principaux, il y a acte one ba bengi maître. C'est une infraction qu'on appelle maître. Maître condamnation na ezali peine capitale, la peine de mort. Bakota la nani abeta ki ku ya suka pour kufa. Nde muto ko maître. Nani a facilité maître wana se commettre. Donc muta ozana peine neye, mais ceux qui ba ko condamné ba sous une peine de mort, ba sous ba ko 10 ans de servitude pénale. Tout selon participation criminelle ya muta na kata acte wana o ba bengi maître. Voilà. Justice c'est ça Moussa non comment te ke ba koti le lobby ba bimi. Depuis quand ba si ba koti ba mimi ba baboma na Congo oyo ya biso tozala na gouverneur Makambo. Depuis à côté prison, est-ce qu'Abima a fait la prison? Na régime il y a moi na mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Kim il y a obomi mutu, vino mo bimba okufa na kata prison. Tout ça na Makambo Kabila te. O régime oyo eza régime état de droit. Eza régime ozo respecter justice. Il y a moi ni dit jamais vu depuis l'indépendance à nos jours. Moi na mboka Félix Tshisekedi a sali concours avec 5000 magistrats. Ata Kasavu azon ata 2000 Kabila azon même ata 2500 Mouzé a salé le côté de la magistrature. Mais moi na mboka Félix na souci il y a que justice pour tous. Et la théorie et la pratique. Avec 5000 magistrats, il y a moyen. Cette fois-ci, il n'y avait pas eu les recommandés. Et présidence, ministre, primature, non. Cette fois-ci, Oyo vu na papier, et ça dit Oyo mérité, comme Bimi. 5000 magistrats, pour passer l'état des droits. Donc, une histoire vraie.
du jamais vu. Moutou Akoine Félix, Azandoki. Sorcier ya Congo, Ezao Akoine Félix. Bato baza souci en Boka, Bakoine Félix, Bakoine Yete. Merci. Ouais. Paul, condamné à mort, jeune au assassiné pasteur Jérémy Nakatanga, donc bazo méritango. Bazo méritango, au régime ezak comme batute. Soko kangi moibi, au kangi mouton commettre infraction, zoye kedene na ba autorité judiciaire habilitée. Basambi ça y est, on ne peut pas se faire justice à soi-même. Obomi le bakangi bakozokobakofia bango baauteur principaux bakozala condamné à mort bacomplice bakozwa la moitié de la peine de mort c'est 10 ans et c'est dit kolekisa bato ke mboka na biso ekomi elengi respecter baloi ya république bakotinda encore ça n'importe quoi c'est ça. C'est la fin de notre émission. Malobanoa Yasuka et votre contact. Malobanoa Yasuka, c'est-à-dire que le peuple congolais, Botalangaï, moi, Namboka Félix Tshisekedi, a une vision moko positive pour Namboka Nabiso. Donc, on a des chances en 2023 à comme président de la République. 5 ans, à Tikebiso Congo, na niveau moko boye. Bako Sabinote. Ce qui est présent dans le Canada Congo, il y a des gens qui bosso. Bota l'histoire ya moi noyo. Viens nanga. Moi no wana na moi qui est na mayanzi. Quand na WhatsApp, na Facebook. Le moi na wana azo tambo na veste. Ba sombe le pango. Maman n'a pas s'en sortir. C'est la toute première fois que moi le chef d'État ya le lengo wana. C'est la toute première fois que moi, chef de l'État, a terminé de la jeunesse pour Ayoka. Au PGS, ça a dit qu'on ça. La toute première fois, c'est la toute première fois, chef de l'État, il y a deux qui vont proposer pour base Est. Avec un bon Est, il faut dire que la Congo a dit que c'est la toute première fois, chef de l'État, ça a 4 ans. Tout un bilan, budget national, il y a plus de 10 milliards. Bande konanga ba congolais nabi ba étranger té nabi ba congolais ba étranger té ba étranger avons 4 pour voter to koyeba maman na yo place abota yo to maman na yo papa na yo nabi na ba congolais bo pèse moi na mboka confiance to pèse mandat en 2023 to za décider je sais moi je suis visionnaire je suis aigle voilà le baso na ba congolais mais soko lukinga pe oza lésé ba boto mapangu na yo basalayo n'importe quoi mais bafuta yo te la justice le c'est commis qui toko makasi toza na régime ya justice pour tous bobenga na numéro wana 081 238 22 88 so bobenga na kombo maître mukwa Jean-Paul solution ekozwama voilà le tout je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso bolanda biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto kwa ce soit qu'on se retrouve à la prochaine bail. Condamné par mon infraction ni salité et vous allez juste quelques années tout vous allez condamner à mort. Bako analyser ba fait. Bako tala bana ba exécuté. Bana baza ba auteur, bana baza ba complice. Ba complice bako zoa. Donc, ba auteur principaux, il y a acte one ba bengi maître. C'est une infraction qu'on appelle maître. Maître, condamnation à Ezali, peine capitale, la peine de mort. Bakotala, nani a bêta qui couille à souka pour koufa. Des moutons commettre maître. Nani a facilité maître, c'est commettre. Donc, mouton aux en peine, mais ceux qui sont condamnés sous une peine de mort, sous 10 ans de servitude pénale. Tout selon participation criminelle, il y a Moutamutu, Nakata Aktuana, Obabengi, maître. Voilà. Justice, c'est ça, Moussa. Comment est-ce que le lobby va bimi? Depuis quand Bassi Bakoti va mimi, Batbabouma, na Congo, Oyo, Yabiso, Tozala, na gouverneur Makambo. Depuis à côté prison, est-ce qu'Abima, à la prison? Na régime, il y a moi, Namboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui il y a Obomi Moutou, Vino Mobimba, au coup, na prison.
Tout ça na makambo kabila te. O régime oyo eza régime état de droit. Eza régime ozo respecter justice. Yango moini dit jamais vu depuis l'indépendance à nos jours. Moi na mboka fait Tshisekedi a sali concours avec 5000 magistrats. Ata Kasavu azon ata 2000 te. Kabila azon même ata 2500 te. Mouzé a sali le côté na magistrature. Mais moi na mboka Félix na souci. Il y a que justice pour tous. Et la théorie, et la pratique. Avec 5000 magistrats, il y a moyen. Cette fois-ci, il n'y avait pas eu les recommandés. Et présidence, ministre, primature, non. Cette fois-ci, Oyo vu na papier, et ça dit Oyo mérité, comme Bimi. 5000 magistrats. Pour passer l'état des droits. Donc, une histoire vraie, dit jamais vue. Moutou Akoine Félix, Azandoki, sorcier ya Congo, et ça Akoine Félix. Bato baza souci en Boka, Bakoine Félix, Bakoine Yete. Merci. Ouais. Paul, condamné à mort, Bajenouana, ou assassiné, pasteur Jérémy Nakatanga, donc bazo méritant. Bazo méritango, o régime eza ko batute. Soko kangi moyibi, o kangi muto commettre infraction, zoye kendene na ba autorité judiciaire habilitée. Basambi ça y est, on ne peut pas se faire justice à soi-même. Obomi le ba kangi ba ozoko ba kozia bango. Ba auteurs principaux ba kozala condamné à mort. Ba complice ba kozwa la moitié de la peine de mort, c'est 10 ans. Et c'est dit qu'on a que Mboka Nabiso est comme Lengi. Respecter la loi et la République. Bah, continue encore ça n'importe quoi. C'est ça. C'est la fin de notre émission. Malobanoa Yasuka et votre contact. Malobanoa Yasuka, ça dit que le peuple congolais, Botalangaï, moi, Namboka Félix Tshisekedi, a une vision moko positive pour Namboka Nabiso. Donc, on a des chances en 2023 à comme président de la République. 5 ans, à Tikebiso Congo na niveau moko boye. Bako Sabinote, ce qui va présent dans Congo, pour yaza muto diboso. Bota l'histoire ya moi noyo, vienanga. Moi no wana na moi qui est na mayanzi. Quand na WhatsApp, na Facebook. Le mois na wana azo tambo na veste. Basombe le pango. Maman n'a pas s'en sortir. C'est la toute première fois que moi le chef d'État il y a le Lengowana. C'est la toute première fois que moi le chef de l'État oyo a terminé du bonsoir jeunesse pour Ayoka. Au PGS a dit kokanisa. La toute première fois. C'est la toute première fois chef de l'État boye milliard. Il y a deux on va proposer pour base est. Avec Mboka nanga est il faut tika la kaka na Congo. Asali mutu amaye le malamu makasi. C'est la toute première fois chef de l'État ça a 4 ans. Tous un bilan budget national, il y a plus de 10 milliards. Bande konanga ba congolais, nabi ba étranger té. Nabi ba congolais, ba étranger té. Ba étranger avons 4 pour voter. To koyeba maman na yo place abota yo. To maman na yo, papa na yo. Nabi na ba congolais. Bo pèse moi na confiance. To pèse mandat en 2023. To za décidé. Je sais moi je suis visionnaire, je suis aigle. Voilà la relation na ça va congolais. Mais ce que looking apé aux a lésé. Ba boto mapangu na yo. Ba salayo n'importe quoi mais ba futa yo la justice. Le c'est commis qui toko makasi. Toza na régime ya justice pour tous. Bobé na numéro wana 081 238 2288. So bobé na kombo maître mukwa Jean-Paul solution est poswama. Voilà les tout je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso bolanda biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko bakenzama boto kwai. Je suis content qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Bye.